Zénith. Voilà pourquoi on s'est réunis partout dans le monde. Dieu nous interpelle, c'est moyen par lesquels Dieu se communique avec nous, Dieu communique avec nous, Dieu nous parle, Dieu nous donne des orientations, des directives, des recommandations, Dieu nous révèle même les pensées, les plans réservés, établis, déclarés, conçus. Dans le monde à ténèbres, Seigneur, Dieu de gloire. Bien-aimé, papa, maman, mon frère, ma soeur, Yozo Landabiso. Ndoto nini oyo lota oyo memela obitumba na vikino lelo. Lolenge to uti kozona enseignement muta loti ndoto bazo lande babwa keli serenge kote na ndoto pe influence one koti malama vine baby. Ndoto nini oyo lota oyo mema influence mabe na vina yo. Ndoto nini oyo lote memela obitumba. Oh Joseph, bien que bandote kenda kokokisama metangu kaka lobaka ndoto papa interprété, c'est alors que bitumba pe bandaka ba yinie pa ba yaya. Yaya ndoto nino lota o emema bitumba na vina yo. Lelo ozo sambela na biso elongo. Influence nyos o ya na nzela ya ndoto. Na tongo ya lelo, na butu ya lelo. Lokolo yebi vecto yebi solo. Influence nyos o ndoto lota ka emema. Ozo kwesa yango na kombo na Yesu Masia Nazareth, ozo beta maboko zo déclarer zo quoi c'est influence nyos oh notre mema na vie na yo nom de Jésus. Alléluia rekabo sheka baba na kombo na Yesu Masia Nazareth yawe na zo sambela ona kokwisa influence nyos o na lota na ndoto lelo esala na beta vinanga yawe na influence nyos yawe sabata la vie à mon frère, la vie à ma soeur, la vie à bien-aimé. Oh, ya somo ya lelo, la tomo ya lelo, ya samba bobo, bala télévi, Seigneur Dieu des armées, influence toi dans les pays, méchant dans les Ozanzambe na banzambe, Ozanzambe na banzambe, Ozanzambe na banzambe, Ozanzambe na banzambe, Ozanzambo kangolaka, Ozanzambo kangolaka, Ozanzambo kangolaka, Ozanzambo kangolaka, Ozanzambo leki nyonso, Ozanzambo leki nyonso, Ozanzambo leki nyonso, Ozanzambo leki nyonso, Nzambe kumama yawe kumama, Nzambe kumama yawe kumama, Basantué kumama yawe kumama. Merci les hommes de Dieu. Nanga to pesa nkolo merci. Pona bolingo bolamu pengolo ne kati na biso. To pesa merci pour l'enseignement autobandaki depuis mukolo mardi. Otozo continuer ngo lelo na lo sambo ya jeune pe lundi na lo sambo. To bisa nkolo merci pour la grâce faveur ozo talisa kata bomo na biso. Nanzela ba enseignement pe nyonso na radio Parole Vie. To tombole na bomo ba famille o babonda na biso ensemble partout à travers le monde entier. To bondeli
na kombo na Yesu Masiya atomboli yo mosantu na lola na commission le sel eliliki grand vainqueur de motoja tika lomuke mope masanjoli esonga epai na yo mobateli ya solo mobateli malamu makasi na biso likamwa mpe biyalo lobiko osikoli ezali yo mosantu na lola nzambe na nguya pesi yo merci masiya kristo jésus osali kati na biso mosusu lokola yo azali te yawe nzambe na bongo napesi yo merci mpona souffleri napesi yo merci mpona bonne santé napesi yo merci mpona grâce et faveur napesi yo merci mpona bonté napesi yo merci mpona babienfe na yo napesi yo merci yesu masiya na ntongo oyo mpe butu ya lelo oyo wapisa tata osepeli osala biso mpe bolamu okomama na yo mosantu na lola onetolama mpe osanjolama nzambe na nguya nani abokani na yo nani aza lokola yo masiya yesu nzambe na nguya zwa lukumu yesu masiya tongwama mpe netolama mosantu na lola nzambe na nguya oza malamu oza bongo tika kombo na yo ekumisama yesu mpona oyo osali kati na biso basana nzambe totombola kristo na losambo lelo tebisa tombo mana losambo lelo biso tokita po ete amonana bafamille oyo tozosamba na bango bakita po ete Christ amata mpe amonana abindenge Mose atombolaki nyoka motako na esobe lolenge moko mwana moto azotombwama tebisa Yesu Masiya Nazareth atombwama na bafamille baosamba na biso atombwama na losambo lelo oyo tozosambela konsekre na bandoto oyo eza compliqué to mpe oyo eza simple oyo tokutana nango tebisa Christ atombwama tosambeli na kombo na Yesu Éternel Dieu de gloire, Maître de tout esprit, toi le Dieu vivant et véritable, le seul Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre et sur la terre, toi à qui toute la gloire, toi à qui toute gloire, Dieu le chef, le chef de tout pouvoir et de toute domination, Seigneur Dieu des armées, na tombolio, na mabuta nyonso, na bafamille nyonso, na monde Dieu, Nicolas Bikela Monyoso, Nakati ya Losambo Oyo, la prière et alléluia. Laisse à ce que ton nom soit élevé, ton nom soit glorifié, ton nom soit exalté, qui est comparable à toi, l'admirable Père éternel, Dieu vivant et véritable, l'agneau de Dieu, Tika Kumo na yue Tongwama, Kumo na yue Kumisama, natomboli mokonzi na yo, natomboli monzambe na yo, natomboli monene na yo Masiya Kristo Yesu, nani akokani na yo, nani aza lokola yo, okumisama mpe otombwama likolo na nyonso na kombo na Yesu Kristo Masiya. Kolo topusani liboso na mosantu wa Israel, nzambe ya solo azalaka moko, nzambe akangolaka azalaka moko. Amen. Nzamba bikisa biso na croix azalaka moko. Kombo na Yesu Masiya Nazareth nzamba solo pe ya bomoi. Kolo tosepeli kosimbisa tango o epai na yo. Sepela kozala nzambe na biso. Il est écrit heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Tozaba tonesengo pamba te Yesu Masiya Nazareth o sepela kozala nzambe na biso. Amen. Kolo tosimbisi ngongo epai na yo. Tozako ramener toute pensée captive na obéissance. Eliloba na yo tata Pia misalo sala na croix. Yesu Masiya Nazareth tikala nzalo sambo o libota moko etatola. Amen. Ndeko mo oya kangama na bandoto amabe ya liwa ya baksida pasi kolo sala ngolo po ete nyonso ezana si ya contrôle na yo na kombo no Yesu Masiya Nazareth nzamba solo pe abomoy nde tobondeli pe tolobi amen. Acclamons le Seigneur, les hommes de Dieu. Acclamons le Seigneur. Merci les hommes de Dieu. Merci papa, merci maman. Merci chers auditeurs de la radio Parole Vie. Kola pambola bino bande konanga basi pe amibali. Oto bandaki na bino elongo enseignement depuis mukola mardi dernier kino lelo tozoko bana yango pe to continuer ngo semaine prochaine to le kana deuxième série to pe na deuxième phase ya bandoto. To bandaki na explication bon to roleka bien aimé dans le Seigneur na ko fongola bandoto o ezonga ka mingi na bomo abatu pe na ko compliquer bomo abatu. Neto continuer ngo mardi.
Car c'est le par la grâce de Dieu toujours continuer. Les hommes de Dieu, grand thème toujours les ali, les songes et ses réalités. Bandoto, puis ba réalité nango. Bien-aimé dans le Seigneur, ndoto ba telisaki biso ezali rêve, ezali idée, eza makambu oyo tango tolalaka ezongelaka biso na mutu. Bien-aimé, c'est ça. Rêve, mutu misu pa telema ko rêver. Azo rêva kesika moko songolo. Rêve pas en d'autres termes que pour cela mutu azana pongi. Mais nyoso wana ezana kati ya songe. Bien-aimé dans le Seigneur, totanga ki ba tupi ya songe. Ezana ba songe oyo mutu aloti. Accomplissement nango eza kosalema sur le champ. Tope na mikolo kaka wana. Par exemple, il y a mutu le temps toujours partager na bassin nzambe. Il y a un homme alali aloti ndoto akufi. Sima ya mikolo mibale misato eko sala mape akufi. Ndoto trobaki malamu eza moyen o nzamba lobelaka biso. Eza pe moko ba moyen parce que la Bible dit dans Job chapitre 33 verset 14 et peut totangaki la Bible dit ceci: Dieu cependant parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre. Nzamba lobaka na balolenge ebele pona ko avertir biso. Pona tozwa garde. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça la keba. Bien-aimé, ezamba tobele lelo vie comment compliqué ba mona ndoto kaka ndoto. Mon frère, ma soeur, ozamba ndoto ebele olota na vie na yo et même leurs complications. Et bien même pas signification nango. Le sambo to resambela eza que influence nyonso ya ndoto. Donc influence nyonso obandoto même là on a vie. Influence wana na buta lelo toko détruire ngo na le sambo. Les hommes de Dieu zana ndeko moko mwasi aloti ndoto mutali boma zo lande na serenge. Azo kima. Ti mutali boma na bambie serenge koti na nzoto. Depuis wana ndeko wana koma na complication na santé. Santé koma ko belle puis akoma même groupe na makile changea depuis temps wana. Santé koma na ba complication. Même côté l'aspect physique n'est comme ça et changea. Pourquoi? Parce que na si andoto tango lota kibongo amuna ki ondoto. Mon frère, ma soeur, ezapena ndo monga loti ndoto. Aloti ndoto ke mutu moko amisali mabe. Belme tango alamuki le lendemain na butu nango yepa misali mabe. Ndoka mutu ngo zalaki ye moko bien aimé. Bandoto ko tikote na ba suspense. Il faut luka interprétation pe oluka oyi koyebisa nzambe na losambo que Seigneur tando ton loti eza compliqué eza boy mais ko permettre te mabe komelanga okozwa autorité nango likolo nango parce que c'est un message on nzamba pesi yo mon frère, c'est un message on nzamba pesi yo ma sœur, maman, papa ko tika ngo bongo te parce que eza moko ba moyen pe on nzamba lobelaka biso. Totanga ki les hommes de Dieu dans le livre Genèse chapitre 40. Totanga ki ba tupi ya bandoto. Ba tupa bandoto totanga ki tomona ki bandoto. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux serviteurs, il y a Pharaon et chanson n'a pas nétier. Pour au sala nanda kwa Pharaon, tu dois être une personne instruite. Ce n'est pas n'importe qui ou à cause la pas Pharaon. Aza muto atanga, muto a yekoli. Mo réaliser ba lotindoto bango mi balé et chanson n'a pas nétier. Comme dans verset premier, ba kokaki te ko limbula bandoto na bango moko. Pourquoi? Parce que c'est un songe. Ouais, zalaki songe moko difficile à comprendre, topé à expliquer. Il a fallu Joseph a expliquer. Joseph t'a empêché interprétation. Et Zaki en faveur. Il y a une chanson. Bon, on a des faveurs à panetier. Donc, bah, Pesaki songe. Topé interprétation en songe à panetier. Kende azabo akufa. Mais tant que l'autre en d'autres esprit de mort, au monde aucun d'autre. Et que ça la paix pour yo, et que ça paix pour ndeko mususu. Et ça message on zamba pesi au faut quoi isango na ano bien aimé oloti bandoto combien bandoto na vino ezonga kamingi yaya soki ndoto ezozonga mingi c'est que la chose est déjà arrêtée. Soki ndoto ezozonga mingi oh ba mari de nuit, oh ba femme de nuit, oh ba olanda yo, oh nakata zamba, oh zo sala musala makasi, oh zo sala ba pesa ko salaire te nakata ndoto.
totalisa bachupa ndoto oyo ozotambola likolo biloko bikolo bosoto ya salete likolo bilimbisanga mon frère ma soeur likolo bakaka to pe banyei limbisanga ya po na terme bolimbisi penza bandeko nanga ozolota ndoto otambola likolo biloko wana ozolota ndoto balandaka yo ozaka contrôler na mutu moko songolo ozolota ndoto ozokabula mbetu na mutu oyo yebi te to pe na mutu oyo yebi yaya eza biloko oyo sengeli o annule yango na kati ya losambo to pe na vino olota te bien aimé mutu aza capable kosambela aza capable na nyonso. Mois de février même biso na église CFC mois de février pour na biso eza mois losambo bien aimé to sambela ma soeur mon frère obite influence nini o bandoto lote memela yo influence nini olote ta musu ndoto ba peso mukanda mais jusqu'à l'ozo mukanda te bien aimé les hommes de Dieu bandoto zaka mibale ya malamu tu amabe ndoto o eza ya malamu o mutaloti les hommes de Dieu Satan akoluka combattre yango pona makambo na malamu ekokisa mate mutu eza bato bela loti ndoto a voyager ma voyager na été malo mweza bato aloti ndoto mutu akufi na famille omona une semaine après liwe koti 2 semaines après liwe koti mais mutu aloti a voyager mutu aloti a ju diplôme et cause après temps bien aimé ndoto ya mabe o mutu alotaka Satan aka kwa appuyer yango pone kokisama malele kota na vie ya mutu o réaliser bandoto nyonso mabe otolotaka yaya so sambeli malamu te ekokisama na rapidité Satan otika tante yango moni eza moko ba moyen nzamba zotalisa yo tala il y a un danger dans ta famille il y a un danger oya okoma na lotaka na ngango penza na lotaka na ngango mon frère de laisser na mko l'enseignement te to enseigner mardi mercredi jeudi vendredi bongo samedi pe lundi okoya to sambela donc lelo samedi na lundi l'internat yaya to sambela nzambe bonga masiko ya olota bandoto nene kimayo so lali yaya oloti ndoto tango lamuka balongoli yo mayele nyonso bandoto po ya oza compréhension to oza conscience te em supe ndoto ngeza nango facile à interpréter mais ebungi yo yaya masolo musuna mutunu etikali makamusuna vino etikali mais ndoto wana loko eza lié na vie na yo o réaliser ebungi toba na première partie longona musana nzambe pasteur Prince Mavuba toba na première partie bien aimé dans le Seigneur bon to chuter na deuxième partie et longona musana nzambe le berger Blachard Mokechar de feu. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je vous en prie l'homme de Dieu. Les hommes de Dieu eloko nyonso o nzambe a révéla kabiso na pamba te. Yes. Lokola enseignement o ye semaine mobimba c'est que nzambe alinga avertir mutu moko alinga avertir famille moko. Amen. Bien aimé dans le Seigneur ndoto nini oyo olota. Ndoto nini olota o négliger yango pe lelo et même malédiction na kati ya famille. O nzambe oyo akutaka mutu na passe ezala po atika mutu na passe te me po alongola mutu na passe. Amen. Malédiction oyo se kotaka na nzela ya songe à travers cet enseignement, à travers le sambo ya lelo nzambe o afongoli biso mayele parce que Bible lobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc place tozaki na boyebité maintenant basali ngolu ete tozo connaissance c'est pas ndoto peut-être to lotaka to bosana mususu pe ekomi koyela biso lelo ke na lotaka ndoto mo pe na mona réalisation makambo yango. Oh que Dieu bénisse son serviteur pour l'enseignement. Yaya nalingi ozo position ya losambo lelo to sambela na biso na bino lendi nde botiki la biso mokumba to sambela na tina mais lelo yo pozo sambela parce que yondo lotaka oyebi nini ozwaka na ndoto to na vision ozoyebi sanzambe merci d'abord pour na malakisi oyo ozwi semaine mobimba merci na nkolo parce que fongolinga mayele to sambela comme le masial ya sambela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Éternel Dieu des cieux, Seigneur nous te disons un grand merci le Père bon monde pour cet enseignement Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il oh lo bakapa mate nzambe
osepelaki oloba na biso à travers mosali na yo Yesu Masihi ya Nazareth concernant basonge Jésus de Nazareth. Nzambe tika totombola yo Yesu Masihi ya Nazareth. Yawe tika totombola yo Yesu Masihi ya Nazareth. Polo tetola mana yo Nzambe. Yawe netola mana yo Nzambe. Pona basonge oyo Yesu Masihi ya Nazareth. Merci pour l'enseignement malamu aujourd'hui. Voilà pourquoi on s'est réunis partout dans le monde. Totombola sur la terre. Parce que dans nzela ya kondima. Likolo ya kondima batosela connaissance. Polo Yesu Masihi ya Nazareth. Totombola yo Nzambe. Totombola yo Dieu nous interpelle, envoyé par lesquels Dieu s'est communiqué avec nous, Dieu communique avec nous, Dieu nous parle, Dieu nous donne des orientations, des directives, des recommandations, Dieu nous révèle même les pensées, les plans réservés, établis, déclarés, conçus dans le monde à ténèbres, Seigneur Dieu de gloire. Bien-aimé, papa, maman, mon frère, ma soeur, yo zolanda biso. Ndoto nini oyo lota oyo memela obitumba na vikino lelo. Lolenge to utiko zona enseignement muta loti ndoto bazolande babwakeli serenge kote na ndoto pe influence one koti malama vine baby. Ndoto nini oyo lota oyo mema influence mabe na vina yo. Ndoto nini oyo lote memela obitumba. Oh Joseph, bien que bandote kenda kokokisama metangu kaka lobaka ndoto papa interprété, c'est alors que bitumba pe bandaka ba yinie pa ba yaya. Yaya ndoto nino lota o emema bitumba na vina yo. Lelo ozo sambela na biso elongo. Influence nyos o eya na nzela ya ndoto. Na tongo ya lelo, na butu ya lelo. Lokolo yebi verto yebi solo. Influence nyos o ndoto lota ka emema. Ozo kwesa yango na kombo na Yesu Masihi ya Nazareth, ozo beta maboko zo déclarer zo ko influence nyos o ndoto mema na vina yo nom de Jésus. Alléluia, rekabo sheka baba. Na kombo na Yesu Masihi ya Nazareth. Yawe na zo sambela. Ona kokwisa. Influence nyos o na lota na ndoto. Lelo esala na beta vina nga. Yawe na influence nyos o. Influence nyos o. Yawe sabeta. La vie à mon frère, la vie à ma soeur, la vie à bien-aimé. Oh, ya somo ya lelo, la somo ya lelo, ya wesama bobo, bala télévi, Seigneur Dieu des armées, influence toi dans les Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, des choses cachées et d'apona nzam. Nyonso o eza révélé et d'apona biso. Et loko nyonso nzamba révélé biso o eza na nenga mabe. Tolingi to condamné yango. Oh noto o ya ememela biso lipamboli. Peut-être Satan akangaki toko botola yango place Satan akangaki. Mais oh nyonso ememela biso kufa ememi pasi. O lota ke muta kufi na famille pe yango esala réalisation. O lingo condamné nyonso wana o Satan ataka na biso
biso o tozwa na nzela ya bandoto na kombo na Yesu Masia Nazareth ozobeta maboko ozo condamner révélation sur ya mabe na kata famille na yo ozo condamner yango révélation sur mabe na kata famille ozo condamner yango révélation sur mabe na kata famille ozo condamner et concevoir et planifier décider décision les apprises à mon déclaration ça déclaré Jésus-Christ de Nazareth, les hommes de Dieu, l'homme de Dieu. Enseignement. Lorsque Joseph a lotaki, papa a interprété Ndoto. Et ça déjà Ndoto est pour la grandeur na vie à Joseph. Et ça qui Ndoto est la stabilité na vie à Joseph. Parce que royauté de Ezaki liboso na ye. Mais au moins Ndoto wana pour eko kisama. Alekisi parcours ya pasi. A côté na ba citerne. A se retrouver na ndako ya Potiphar. A keti na prison. Sata la memia na banzela ya pasi. Et ça na ba Ndoto ebele batu ba lota. Ezo même ma stabilité na vine, ezo même ma lipamboli, mais ça t'a la ko arracher yango, azo faire retarder yango, azo botola yango. Tolinto ebisa nzambe, ndoto nyonso to lota. Oye comme ma stabilité na vie na biso, oye comme ma grandeur na vie na biso, oye Satan azo faire retarder, tozo botola yango na maboko ya Satana, afin que to vivre bilembo ya ndoto to lota ya malamu. Oh, na kanisusu ndeko ayemba ndoto nanga elati nzoto ba ndoto batu balota elata nzoto na ba vie na bango tozo botola nyonso Satan azo faire retarder oh déjà nzamba la kisa biso to kozala ya malamu tozo botola nyonso na maboko ya Satana na kombo na Yesu Masia Nazareth ozo beta maboko zo résister. Alléluia. Ndoto nanga Nazareth oh na lota ya malamu Jésus
Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Merci beaucoup les hommes de Dieu. Amen. Tikaye Sumasia Nazareth azwalokumu. Amen. Babie basali na nzambe noto na bomo ya moto. Eza lokola tableau de borne ya mutuka. Yes. Parce que dans le tableau de borne ils osent permettre na conducteur ayeba eta ya mutuka zo tambola na yango. Même quantité ya carburant koyebela ngo à partir du tableau de borne. Même ceinture de sécurité ce qui kangamité akoyebela ngo à partir du tableau de borne. Même ce qui portière moko kangamité akoyebela ngo à partir du tableau de borne. Mais ezana bande ko ebele o bazo sambe anabiso longo. Diable si aboma déjà tableau de bord na vie la bango. Ba lota kamba kanga ba note ba lota kate. Ba la kaka surpris likama ekomeli or nzambe a avertisa qui est bien auparavant. Mais diable a effacé noto na makanisi na ye. Na butu akol da tontan ko lamuka azo se souvenir que alotaki mais azo ko expliquer te. Azo yeba soute noto alotaki. Toko sambela papa maman mon frère ma sœur yo o lotaka noto mais ndoto wana bandoto lotaka okanga kaya ngote tango lamuka ko bosana ka complètement ba noto o yo lotaka. C'est le diable nde mtu ayaka ko yiba. C'est le diable nde mtu ayaka ko effacer nyonso o ntama pesa ko comme message na nzela ya noto. Tombolo lobo mbali sili vuto bali na biso kolo Yesu Masia Nazareth. Kolo Yesu Masia Nazareth. Na tongo tope na butu ya lelo. Na tongo tope na butu ya lelo. Ngai Blanchard na telemi. Ngai Herbi na telemi. Pona ko kweisa. Pona ko kweisa. Peko bebisa. Peko bebisa. Influence nyonso. Influence nyonso. Ya Satana. Ya Satana. Na vina ngai. Na vina ngai. Oyo nyonso. Oyo nyonso. Diable ya ko yiba. Diable ya ko yiba. Oyo nyonso. Oyo nyonso. Diable ya ko effacer. Diable ya ko effacer. Domaine ba ndoto nanga. Domaine ba ndoto nanga. Nakanga message te. Kanga message te. Nazo avertissement te. Nazo avertissement te. Ute pa ina nzambe. Ute pa ina nzambe. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Na tongo ya lelo. Na tongo li loboko nanga. Na tongo li loboko nanga. Nazo kweisa. Nazo kweisa. Influence wana. Influence wana. Ya oubli ya baso. Ya oubli ya baso. Esprit wana. Esprit wana. Yibaka. Yibaka. Efasaka. Efasaka. Message nyonso. Message nyonso. Nazwake pa ina nzambe. Nazwake pa ina nzambe. Lelo. Boko nazobeta. Boko nazobeta. Nazokwisa esprit wana. Nazomenase esprit wana. Eliberenga. Elibere bandoto nanga. 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 Na Kongo na Yesu Masia Nazareth. 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 Esprit Lord, Esprit nyonso. Oye yaka koyiba bandoto. Esprit nyonso. Oye yaka koeffacer na mémoire nanga. Oye yaka koeffacer. Oye yaka koeffacer. Lelo bandoto nanga. Bandoto nanga. Ba message. Avertissement. Ba directive. Ba orientation. Oye pesa melakanga. Epai na nzambe. Esprit wana. Oye yaka koeffacer. Oyiba. Ba message. Bandoto nanga. Oye tiakanga na oubli. Oye tiakanga. Ekotisakanga. Na kati ya oubli. Ya basola. Na tongo ya lelo. Bandoto na someta. Yo Satana. Yo Satana. Yo Satana. Yo Satana. Yo Satana. Na tongo ya lelo. Na zotelemela yo. Na mabongisi na yo. Na misala na yo. Na vinanga. Na vinanga. Na zotelemela yo. Na zotelemela yo. Na zokweisa. Na zokweisa. Na bongo inanga. Domaine ya ndoto. Domaine bandoto nanga. Na zokweisa. Na Kongo na Yesu. Na zokweisa. Na zokweisa. Na zokweisa. Na zokweisa. Na zokweisa. Oh non, puissant.
Jésus-Christ de Nazareth. Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Et ça n'a pas tout lota. Pe ekokisama. O lota maladie moko songolo. Lelo santé comme médiocre. Compliqué. Très compliqué. Comment vivre na kisi. Or début à maladie wana e bandaki na ndoto oyo lotaki. Batie o sereng. Ba pique o sereng. Ndezaki début à maladie. Oh, olota e mutakufa. Olota ka na cimetière. Bozana matanga. Esprit de mort et telemi na kati ya libota. Peut-être na vie na yo. O perda musala na yo perda. Olota kango déjà na ndoto. O perda libala. Olota kango déjà na ndoto. Que bozo tambola yo na mubali na yo nzela moko me mupepe moko makase ye separabino. Mbala ke na ngambu na ye mwasa ke na ngambu na ye. Bo se retrouver libulu na katikati moko na ngambu muso atikene na ngambu akoto. Lelo o divorce kota na kati ya mariage. Bien aimé oko beta maboko. Oko pikola. Oko kueisa. Oko bebisa maladie oye kota na nzoto na yo na nzela ya ndoto. Divorce oye zo kota na kati ya mariage na bino na nzela ya ndoto. Ozo beta maboko. Ndoto nyonso ya mabe oyo lota. Bien aimé telemela sikoyo semence wana. Amen. Na kati ya vie na yo, na kati ya libota na yo. O telemela esprit de mort oyo lota na bandoto. O telemela chômage o lota na bandoto. O telemela révocation na vie na yo. O lota ba révoquer yo, ba bengani yo na musala. Bien aimé beta maboko banda ko telemela peko pikola influence wana na kata vie na opena libota na yo na vie ya bana na yo. Telemela esprit de mort. Telemela esprit de mort. Telemela maladie. Telemela maladie. Ya maladie. Telemela maladie wana. Ya péché. Ya passé. Telemela chômage. Telemela chômage. Telemela révocation. Bonsoir révocation na ndoto. Ndosa e koma na bamena. Ndosa e koma na bamena. Eta maboko. Eta maboko. Olota ini. Oyo lota. Eta maboko. Eta maboko. Maladi wana. Maladi wana. Kondane yango. Détruire yango. Détruire yango. Détruire maladi wana. Détruire maladi wana. Na nzoto na yo. Détruire. Esprit de mort wana. Esprit de mort wana. Na vie na yo. Na libota na yo. Olota esprit de mort. Olota kaka moto akwakufa. Olota femme de nuit, Marie femme de nuit, oh yo l'autre Ekana mari de nuit, Ekana femme de nuit, Ekana ye, alibere yo, alibere yo, mari de nuit, yo mari de nuit, yo femme de nuit, yo femme de nuit, yo femme de nuit, yo femme de nuit, yo mari de nuit, allez libérer, allez libérer, allez libérer, Jésus de Nazareth. Les hommes de Dieu. L'homme de Dieu. Béjé Blanchard Moka le mot très important. Alobi bandoto eza lokola tableau de bord ya mutuka. Nyonso eza na mutuka yeba na tableau. O mafuta kiti. O mutuka ezo chauffer. O porter quand même malamu te. O carburant so kena kosila. Maintenant tableau de bord ce qui est baby. C'est fini. So liweza liboso mutu moye bezate. Ce qui échec eza liboso mutu moye bezate.
Ceux qui vivent comment chauffer, Moutoumouaye Bezate. Ceux qui célibent dans la famille, Moutoumouaye Bezate. Pourquoi? Parce que Béba. Révélation Zate. Un peuple sans révélation. Un peuple sans frein. Bien aimé. Olota bando te belé na vie na yo. Ya mabe kokisama. Mais ya malame kokisama ate. Tomboka lobo mobile pe zwami yo. Loba kole Jésus-Christ à Nazareth. Na tomboli loboko na nga na butwa lelo. Topé na tongwa lelo. Ils ont représenté Libota Nanga. Ils ont représenté Libota. Peloboko, ils ont représenté Vinanga Mubimba. Peloboko, ils ont représenté Vinanga Mubimba. Soki bacha mutu nanga quelque part. Soki bacha mutu nanga quelque part. Po atana loti ndoto na butu. Po atana loti ndoto na butu. Na tongo na ye bango lisute. Na tongo na ye bango lisusute. Lelo. Lelo. Na ozo délivrance à bandoto. Na ozo délivrance à bandoto nanga. Na lotaka pa ici na longwa kala. Na lotaka pa ici na longwa kala. Na lotaka ke naza na classe. Na lotaka naza na classe. Na tenir uniforme. Na tenir uniforme. Zoka sina silisa kelas. Zoka sina silisa kelas. Kole Jésus-Christ à Nazareth. Kole Jésus-Christ à Nazareth. Na zondi mananzia lo sambo lelo. Na zondi mananzia lo sambo lelo. Na zozo délivrance. Na zozo délivrance. Lobo mobali tshana mutu. Yes. Ozana tamsolo tabandoto. Na tongo tongo la muka ekima. Ta mwana molio mo santo linga sunga o maintenant. Amen. Na bandoto ekiba kala ko révéler yango. Amen. Aza molimo a révélaka. Aza molimo a révélaka. Bandoto nyonso oba yibaka yo. Oba efasaka yo. Oba yibaka po o se retrouver te. Oyo bato lotaki nini pose la conscience te, pose la avertité, pose la orienté te. Ale nyonso wana. Esprit ne se yiba ko bandoto. Allez tika au maintenant. Allez comme libre. Il est écrit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dans la crise au Kangolo. Dans la difficulté aux anango kanga bandoto. Allez Christ à Kangola yo. Dans le Seigneur modimo mo santo. Allez moto pela. Grâce Seigneur so bachona mutu. Pour kanga so bandoto te. Allez feu. Yes. Tande moto so pela na front na yo. Tande moto so pela. Tande moto so pela. Tande moto so pela. Feu. Et loko nyuso bakotisa na se ya ndoto. Allez zika maintenant. Tonga bachona se ya ndoto. Mikanda ba yiba na se ya ndoto. Bana ba yiba na se ya ndoto. Libale kufa na se ya ndoto. Ba yiba stylo na se ya ndoto. Ba yiba sac ba dossier ba document na se ya ndoto. Finance comme na complication. Talande délivrance des côtés. Broso maraboshe. Meya kamana boboshenda. Broyo koma boshe. Famimozo kanga manabutu lelo. Mosumazo kangwama. Papa mozo kangwama. Olota ndoto bombo na ndako mosongolo. Tande kola zo bibisayo. Na ndoto abimiso na ndako. Abibisayo. Olota ndoto zaga na ndako moko. Olota ndoto zo lamba. Olota ndoto sa misara makasi. Olota ndoto za na zamba. Olota ndoto za na cimetière. Allez, il est écrit les hommes de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Allez, comme libre na boutoir lelo. Allez, comme libre na tomba lelo. Allez, joie de délivrance. Joie de délivrance sur tous les plans. Enseignement semaine oya bandoto. Les ala qui pona yo. Allez, joie de délivrance na boutoir lelo. Joie de délivrance na tomba lelo. Yo potato là. Yo faut témoigner. Wabo tika mutute na mukilio. Yo faut témoigner na boutoir lelo. Yo faut témoigner na tomba lelo. Alléluia. Mais je vais lâcher un mot qu'à déclarer pour notre peuple en Alléluia. Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Totelemi na studio awa ya parole vie en qualité ya basali oyo Yesu Masiya Nazareth totelemi si pour la délivrance ya mabota nyonso mokili mobimba. Alléluia. Merci na nzela ya enseignement oyo osepelaki o révéler na mosali na yo passer Herbi. Pour la connaissance ya ba oyo ayo nzambe tata ba perdaki connaissance bazalaki emprisonné na monde à ténèbres au diable comme ko manipuler l'esprit na bango. Seigneur, la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Et la vérité vous affranchira. Amen. Yes. Tika enseignement oyo et même délivrance. Amen. Na bomo ya moto nyonso oyo alota kakanga bandoto te tope oyo alota kalisusu te tope oyo yawe vina ye ekota na kati ya ba difficulté na kati ya malheur à cause ya bandoto alota
tika moto moko azwa délivrance na nyonso. Amen. Na kombo na yo Yesu Masihi ya Nazareth. Yes. Yo obayiba bandoto na déclaré. Kobanda lelo okolota pe okukanga ndoto na kombo na Yesu Masihi ya Nazareth. Ba o nyonso babundisaka yo. Nzamba kotalisa yo bango na nzela ya bandoto na kombo na yo Yesu Masihi ya Nazareth. Mabulu bakotimola ba piège bakobongisa. Nzamba ko révéler yo yango na nzela ya bandoto. Yes. Tika bolamu ya Nzambe tata. Grâce pe faveur ya nkolo na biso Yesu Masihi ya Nazareth. Ezala partage ya moko na biso. Na kombo na Yesu Masihi ya Nazareth Nzamba solo pe ya bomoi. Neto bondela kibuna kondima tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons le Seigneur, les hommes de Dieu. Merci les hommes de Dieu. Merci papa, merci maman. Kolo Masihi Nazareth apambola bino ba bien-aimé. Biso to succès ana le sambe pas besoin mi beaucoup continuer nous le sambe za nango mabete. Bien-aimé tous ana jeune. To sambela ka concernant bandoto. Bien-aimé. To sambela concernant bandoto to tanga Genèse chapitre 40 comme na verset 1er qui nous a verset bien-aimé, verset 28. To tanga pe livre ya Job chapitre 33 verset 14 à 16. Bien-aimé to tanga Biblia wana. Ya to sambela. Non dit mais par la grâce de Dieu le coup la lundi to sangana biso nde to sambela pona bino mingi. Bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas qu'il a bilé na biso. To ndi ma délivrance na ba message auto ozwa. Na ba témoignage. Ndoko ta musupotinda ki message non to tangité. Ba message a tellement ébélé, exemple de sous message moko zubiso 20 minutes. Message musu zubiso 15 minutes, musu peut 30 minutes voire même. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc to bossa pe tam sous ba message boza un peu mukuse, yoko sunga biso poto tanga pe ba message bande ko mususu. Bazo komela biso. Bien-aimé, lundi to zape na attitude ya jeune. To bonde la bon jeune alelo quand des programmes na biso ezala. To samba na ngonga 12h lisusu. To samba na 15h, pe to samba lisusu na 18h pour ko chiter na programme na biso. Bien-aimé na ondima o teto la nzambe. Na ondima ba songe na o lotaka mabe, c'est possible nzambe pa lotu so makama malam, pour ba secret ya nzambe, pour ba secret o satana bongisa pona yo. Nzamba pambola biso, na ondima ete lundi par la grâce de Dieu. To ko introduit déjà makambo sengeli to lobela mokolo ya mardi par la grâce de Dieu. Tika Yesu Masihi Nazareth. Nzamba solo pe abomoy apambola bino numéro contact bien-aimé dans le Seigneur. Ezali plus 243 99 91 45 930. Bokomeli biso topé na plus 243 97 36 31 068. Tozanga to répondre bino. Bokozanga pasteur Herbie. Bien-aimé dans le Seigneur, Tozanga te ko répondre bino par la grâce de Dieu. Je dis un grand merci à toute cette grande équipe où tozo travailler na bassin Nzambe, bien-aimé, où tozo bon de Nzambe pona bino, Béjé Blanchard Mokechar des Feux, Maman Karine Tao, Nzamba Pambolo, Pasteur Prince Mavuba, Kola Samno Bolamo, merci l'ingénieur Chris Kundenga Enoch, DG Pendeko, Gersa Pemba Mayamona, merci Ndeko Trésonting, Soki Christ la maison égalité, Tokutani Bongo, lundi, na intercession. La chaîne qui vous édifie.